Saratola TV, la chaîne qui assure, préféré aux mobali moko boye pour battre mon aki obala nga so na bali fona fana ndako moko na mobali nanga. C'est ça. La voix normale. Très bien. Donc musala d'abord. Musala. Donc nga na mi pesa ki nga na zaka de fois na osa musala na beta ata ba 3 jours 4 jours na chocolate. Mi pesa ka na musala. Na poto banda kala. Donc maman Sarah sali choix ba beta ko benga nga asala ki vraiment choix bien parce que yebi que grâce à Zana Ndaku, il y a Zadia Photo, donc Aza assise, tu vois, à Koki Kosonga, de Konabiso, donc à Beta qui porte place à ma bête. Donc à Beta qui porte bien, donc et Betty Bé Potote, dans la lobby, et c'est quand la femme n'a qu'à 2 chambres, tu vois, 2 chambres, je peux recevoir quelqu'un, on est d'accord. À respecter Bango, Bango va respecter Anga. Mais de nos jours, on a pas tout baillé Sika. Aux hommes, on a besoin préféré, pas pesa nzoto, mais nzoto on peut de fois ba pesa ba oye banana bangote. Très bien. Ma pesi de nzoto. Saratola TV, la chaîne qui assure. Koyeba musala esala kelengi bondi melangayi esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et Sika Wapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie pe les sousou émission parlant du business. Kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié qui yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre la mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki kosunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali koporte kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili. Esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo. Arc-en-ciel le bimi poe kanga mvula ele monini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disque pe na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais
abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka. Ah keyo. Oui. 40 clients nanga c'est yo. Fournisseur quarantaine nanga c'est yo. Les clous et les marteaux, chapelle et naba mon père. Chrétien repenti, confession Gina c'est bolingwa. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïkat, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude. Maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé nos secrets nanga, place beauté nanga et Batama. Voilà, beauté nanga et Batama et pas Madame Agnès. Voilà, Mingi Olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Ramon. Oui, Binga Sono, Ngenga Boye, Longue, Pata Pata Boye, Suki Kitoko Boye, ils allaient à Agnès Coiffure. Voilà, make-up Basalinga, les amis Mingi, pour na décoration au Azana mariage, Azana collation, anniversaire, voilà. Aux gens pour ça maquillé, né longino, les a étonnés, né longino dit maintenant ni da simbio, voilà. Comment on a rendu beaucoup là, on a ça maquillage kitoko basali au wapi ya na salon bana Agnès Coiffure. Madame Agnon à Lambinga parce que quand on a moi c'est pisse, on a dit qu'on a trouvé le côté twist. En plus c'est côté pisse, il y a biloko et c'est solo. Et ça dès qu'on avait pisse à biloko michou sous bah tu make-up les lobé bibi bouton, lobé le commission et le gars voisine donc voilà. Na bonne azamo na likambo et pas ba voisin. Bana poto besoin de vacances awa bana poto besoin de la famille, besoin de fête. Pour nous rejoindre biso c'est pas loin. Tous ça nous cicaté. Juste en face à nous. Et après ça pour rater numéro de contact Bezawana. Tous ça na Nyongwe, na Willeri, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire exact pour nous besoin. So comme on peut ça là tout là professionnel et on le la marathon c'est que professionnalisme. Mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission Le Code de bonne conduite. Vous savez, biso tozo kendaka toujours na babisika oyo esengeli pour nous la bino makambo bozo kolinga mingi. Je suis avec Grace Mbizi, la sexy obino nyonso boyebi parmi ba femmes influenceuses basi congolaise o bakenda sango azana micro ato solane makambo malamu ezali. Grace Mbizi a commis le col nabenga nini Kim Kardashian UNICEF a commis le col ONI Monisco côté boni bato bakenda voilà pour na ba réfugiés yazawana fondation na yebi pété Fondation Grace Mbizi. Fondation Grace Mbizi. Permettez-moi ya kopese maloba. Grace Mbizi, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Bonne santé yo côté kuna. Maloba douceur boy. Wane na mbetu. Eh. Sarah et Pepe na yo. Paris. Paris, oposo
encore Rachel a un kando ebi. Nous qui boire un gunda te. Tata moi c'est Rachel. Voilà. Grâce Mbizi la sexy, Tozuyo à pied levé. Juste moi 2, 3, 4 questions par rapport à Moussala Nayo au Salaka. Aux Ali, parmi les influenceuses, il y a Congo. Vous avez aussi l'audience par rapport à moi de la femme. Yo peut donc aux Ali moi si na Moussala Nabino au Koki Kolobanini. Exactement la biso moi il y a ma maman. Donc ça concerne na basi bazala obéissance quoi envers ba na bango. Donc voilà quoi tous à la basi tous comme les places na bango, mais en étant une femme il faut se battre. Une femme tu peux pas rester à la maison surtout ça une femme doit être femme battante. Mon bal a correspondé au soka monique moi so ate kaka nguba moi so ate kaka lipa moi so ate kaka ate kaka mai moi so ate kaka ba produit moi so une femme d'affaires mon bal a correspecté yo. Très bien. Donc il faut que dans la moi si mais en étant une femme battante, une femme courageuse. Donc moi so luka pona ba ananaye moi je ne suis pas le cas pour la foyer parce que papa mais papa zappé moutako zangé. Très bien, oui. Ouais. Il est une femme présente. Voilà. Voilà. Nazuyo, parce que lobby, je vous ai suivi aussi. Ozui Makanisi ya Kosunga Ndekonayo Karine Mokonzi Nayebite, d'où vient d'abord cette idée et pourquoi Ozoko s'engager pour apporter mes forces Nayo et pas Ndekono à moi. Bon. Allô? 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 Connexion, hein? Oui, apparemment la connexion n'est pas bonne. Ah non, c'est la connexion à téléphone. Il faut un Wi-Fi. Allô? Un test Wi-Fi. Vous comprenez, hein, la connexion des fois est un peu mauvaise. Il fallait un Wi-Fi dans la salle. Donc, vous la famille. Patientez. Grâce Mbizi qui toko makasi. Il est pas au benga. Ouais, donc rappelez, mais il est pas au benga. On recommence. Vous comprenez biso hein, Bandeko. La connexion n'a pas été bonne. Voilà. Ouais. Ouais, non, connexion grâce Mbizi. Connexion de Moutou et ça là qui moi m'a bémé. Déjà, tu changé, tu longoli. Connexion à téléphone, il y a fibre optique. Oui. Ok. Cette idée-là, ça vient d'où et pourquoi? Il y a un lobby, maman Sarato la benga kinga. Qui na en direct. Donc, tous les baka moi des femmes, tous sont c'est ça. Surtout ceux qui moninga moi si azana merde il faut que songaye entre nous les femmes tu vois. Donc maman ça que non yo ceux qui maman ça benga parce qu'elle pas qui ngana e poto na mbi ba tebele ngana za na poto ba bazo ba komi ko ya ba ko mo so ba boule tu vois. Donc na za na ngate mais ngana za la na poto ba nakala. Donc maman Sarah sali soit ma bête à Kobenga à salarié vraiment soit bien parce qu'elle dit que grâce à Zanandaku il y a déjà photo donc aza assist tu vois à Koki Kosonga de Konabiso donc à bête qui porte place à ma bête donc à bête qui porte bien donc et bête peut pototer dans la lobby et c'est quand la femme n'a qu'à 2 chambres tu vois 2 chambres je peux recevoir quelqu'un on est d'accord. Oui. Donc voilà na koke a ko déménager na kina chambre moi na chambre na ngana tikeli mopaya. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prête pour na sala yango mama Grace Mbizi? Mais pourquoi pas? Tu as la moi de la femme.
Ma problème surtout comme la personne moi des femmes pour n'andeko ou bien pour n'amoninga moi aussi. On est là pour se soutenir. Donc je suis prête, pourquoi pas. Et ça kandako. Ndako c'est lokota, non kufa non memangota. Voilà. Mais yo ozana poto. Yo na poto depuis longtemps, ndekona yo pe moi si azape na poto wana ya longtemps. Oyo kakape onion so elekaka na etando eke. Pourquoi ne pas kosala lokola une mère ya ko approcher ndekona yo pona koluka moyen pe bo se soudé au PCPID, au PC moi orientation. Yende omoni poto eza bien. Très bien. Poto eza eza mabe de so ba le eza mabe batbako c'est poto eza bien. Mais omoni poto ekoko asoko dans mon internet okoko za teke ozola sala nani ka ba délire or ba formalité ya oyo ko remplir na poto il faut remplir en monane. Soko ozola taka mibali mama papa soko ozola taka mibali donc yo vi no kaka na internet ko sula ka mikapa makapa mibali ngai na exemple yo yebi kombo papa mwana nanga toyebite même ata photo to monate. Voilà. On comprend non? Oui. Papa moi nanga était donc ça veut dire que vie nangai o balobi vie privée. Abomba. To ba yebi donc papa moi nanga ki paka moi na toi qui paka te na ko. Toyebite. Je ne peux pas le faire. Très bien. Et ça vie privée protège. Donc na yaka poto etani pona lukanani stabilité zanini. Dès naza bonon so non na stabilité, na ndako, na permis, na so non na voiture so la eza libanda. Donc so na telemika ka na démarrer voiture, naza na mukaka, naza na mwana, naza na makambo oyo esengeli moto azana ngona poto do makona nga mibale eza na C. Très bien. Vous comprenez? Oui. Donc mwana nanga soka école so na ke ko zoyer enfant de pas batute aye na ndako na ye a sauter na fauteuil a sauter ake na chambre kimi eza stabilité ngai ne na kolo baboye na koko se permettre na sala ba délire mibali parce que na la stabilité nanga voilà pour mibala poto eza lokola Afrique na poto eza ka mwasi nde aluka stabilité mobali la majorité eza ka basi mibali nde bayaka kokota na ndako basi. OK vous comprenez? Oui. Voilà. Après ça te lokola Afrique non. Ah oui zakande moi si tellement azana bana azana stabilité. Ba ça yendaku. Bon pe ça yendaku. Mais mibali na biso ya poto ezaki mobali azo ya okota et pas ya moi si. Moi so gobo ete po eza Congo. Mibali bazana ndaku. Très bien. Congo la mobali na ndaku na ye moko eza rare. Vous comprenez? Ouais. Maintenant dès qu'on a biso à moi si ayaka poto 5 ans c'est beaucoup hein. Wow. Vous comprenez? Belé. 5 ans c'est trop. 5 ans et ça est belé. Ngana on peut s'appeler un exemple mon cobette. Oyebi leader à Missi. Oui. Leader à Missi oui. Leader à Missi. Voilà. Leader à Missi aye na poto. A sali 2 ans à pamba azu munda ya 10 ans. Na 2 ans à pamba azu ndako azana 2 voitures. 2 ans à pamba. Moi na mobile en plus. Wow. Moi na mobile en plus leader à Missi a komela la maboko na ngato bana go traîner tout donc na yebi leader à Missi azana 2 voitures azu mukanda na misu nanga mukanda da zabo ana mukanda 10 ans. Wow. Mais leader à Missi ayeka la mingi te leader à Missi de bomona ki bombo 5 ans peut-être des le peut-être 4 ans bon tout le baka 5 ans mais cause à 4 ans ou 5 ans 5 ans c'est belé peut-être. Donc tant baya karapoto d'abord surtout moi si mibali basila kate papa na papa bota aloba na ngali kambo monka aloba na mibali basila te na mpongo mibali ba oya kaka mibali tout ya soft tout nyonso mais de kona biso na eko constater azos au moins au kosala no buzz batala kayo ngape na sala buzz mais au sala buzz mais il faut avoir des 2 pieds sur terre. Sur terre. Ah, comment femme entrepreneuse, naïf ça qui na comment côté comme papa na la choité il faut na te malgré la grâce busy mais il faut ôter kanana mwana na makambebele avant abila surati la ngapombo avant où il est de capé sangai mais il faut na zala na sûreté yeb ça ce qui mwana ou bien ngai na koisiko le temps abila choiti na mbongo abila choiti na mbongo peut-être lobit mais ngaso na mbongo na poche na ngai donc il est tout de suite dans le cas solution. Ouais. Mais dès qu'on a biso moi si j'ai constaté que donc ceux qui maman ceux qui maman ba pesa ke mutu ba ceux qui mutu makasi ba maman wana pe
baza ndenge moko omona mama moko bo vie erata na poto baza na donc ba vie erata po moto ana vie peta evanda apesa conseil moninga pe ala lokola yo très bien na poto oui tanga de to ana hiver boy to ana hiver to ana malili mais dans ça to la comme lokela une solution mais ça reste na kid wow donc to pesa na ndeko na biso to pesa ke conseil omoni koteka yaya ogoyo ke lango soni te parce que surtout soko za na kombo na yo apparemment yo ke lango soni oui il faut que ça collar ouais c'est ça là d'abord ya yo et ça te ko sala ba pub sala ba pub problème était mais ose appeler na business ya yo ya ngakunga mona kenda ko livrer ngamoko na kenda ko tika te lo ka na yo na ora na yo ozo profiter ya sala mbongo tala omoni nga na zaboy na lata penza joki na lati joki na nga bien na keko livre po eza cop na nga na osa ki sara tola na nte o na oteka do na zo ya ko livrer après eza na o no koza ki fasa ki grâce busy na yebi ke tano sa ba live na nga ou beta no sa délire na nga na koza ki grâce busy mais na cop penza na posa la mais ça alingi koteka te alingi okine musala te bato wana ba edaka ye ba pese mukanda kine musala ba gentil te ba sunga deko akine musala maintenant yo pour se faire plaisir na bato au faire plaisir aux gens au luki ozo ente moko boye eza na ofinga te parce que na respecta ba mibali ensuite on préférer ozo mobali moko boye pour bato ba mona ke obala ngaso na bali fona fana ndako moko na mobali nanga c'est ça yo SDF mobile pe SDF maintenant mobile li nini mobile ni ko la saka batu ko bali na bali na ngate omoni nga na bali te no bala pete pona sa ngala lobaki na émission muto sala kala mingi te e ba mingi neba na lobby ata bato basangani na kobala te pour faire plaisir aux gens voilà na kobala jo na monique il na coquille mais au moment que ngai na za marié mais na leki ba te pele ba za marié na leki bango na vie ya bien mais na marié na lata ka bijou on comprend là na soma il y a même pas quelque chose. Non, tu as bijou à 4500 €. Mais je ne suis pas mariée. Voilà. Bijou comme mon bracelet, mon qu'on a autre somme. Mais il y a ça marié, ça, tout les bijou, mon côté, bijou et belleté. Tout le bracelet, bracelet. Tout le bracelet, on a bracelet. Il y a 2000 €. Tout qui t'a qu'à 2000. Vraiment. À ça, la hauteur. Nous sommes vivre dans les balles, soit disant on dit qui aimait. Au tourné, caca, mon ban, ça fait soit à 10 000 €. Non, non, mais à un temps, on dit pas là. Mais non, tout ce qu'on a parce que te aoke nene na kukufa bango na moninga kukufa botala bazo betele maboko c'est méchant. Wow, c'est profond grâce. Elle souffre, la dame elle souffre, elle est pas heureuse comme moi. Une fois j'ai vu une vidéo il y a j'ai vu elle est pas heureuse. Tala oyebi moi soit heureuse. Debanara. Tala nga zaka okonde na ko munene. Akomi na métis. Omoni métis. Okomi do métis. Na métis mama. Okomi métis bala moko. Yaya, mais na zanga ko bala te mais na zanga heureuse parce que nini la joie paix du cœur. Na otika mafuta na ngai na mwana na ngati wana ndako na biso. Na esa ki moi si sora azana mbongo, azana vie abi aza en paix eyebanaka. Mais oui, tala soko moni ngai naza donc bonne babenga ngo bonne mine. Bonne mine, voilà. Dans 2 mois boy na yebi, dans 2 mois na juin, na yebi ke non ko s'arrange nanga. Et bon on sala mota kanda poani. Pona nini? Oya ofinga batu na réseaux sociaux pona nini? Ça na lati boy lati brasela munene ya or na loboko. Na on sala ka heureuse mais na ndoko libala te mais na langa heureuse. Pona yebi ke dans 2 mois ko s'arrange. Quand je reviens écouter na parking nanga. Wow. Voilà. Weekend na on soit na fin du mois mais na ya na kin. Na okuta na ya kin après na kati na okuta na wile toka. Na okuta na mama Claudia. OK. Yebisanga na fin. Yoka ba projet. Mais yebisanga na on sala malheureux. Jamais. Voilà. Donc sunga ndeko na biso ele saratola alukele na ndako soki esika kolala. Lukele na ni solution na moto azala mukanda apesi yake ne musala.
biso tozo teka eza musala akende musala ba fongola entreprise ba fongola ata société moko boye ba fongoli ba PCA à gérer ça c'est bien. Voilà, grâce Mbizi nazo tikayo nakanisi nasenga ki 5 minutes l'équipe binope bozali parmi batu o bo précédé batu ebele nanzela na bino batu pe ba copia ebele bazwa pe ebele batala bino pe ba sepela na bino ba silika pe na bino s'il faut kozwa leçon moko boye par rapport à tout ce qui se passe surtout na réseaux sociaux entre autres pa yande konabiso na bano pe bazo luka ba leka na banzela o bango ba leka ki lobby okoki koyebsa bango nini parce que bazo mona ete nanzela clash nanzela ko finga nanzela rando nanzela boye nanzela bêtise nde vie ezakuna okoki koyebsa bande ko wana nini omoni ngande na za boye nana zwate micro nanga na fingi musicien moko boye non ngana lobaka à part faire eza makamba famille faire soki toyoka na te lelo eza makamba susu bon eza makamba entre guillemets donc ça sert pas au coup ça na réseaux sociaux tu vois ngande na za boye nzamba zo monanga na sala kombo na ngai na rando te na sala rando na ngate ke na pesa musicien le soko ala langa po na yebana non Zamba omona ngai ataba mabanga tu na zwa na vie Zamba omona nga na ngala za kutu na fanda na ndako babenga ngande ya kubenga mais grâce papa mba bokio grâce kofi abokio na yebaka nanga kutu te na za rappel te place o baboka ka batsoki na kena ba studio te meta na YouTube omo asibize studio na kena ba studio ba musicien te loba peut-être wata ya wata na kenda parce que na kenda na kota bakombo na ya batu na ngana kota bakombo mais ngai na côté ko ou bien musicien ala langa ou bien na crash non na sala kombo na ngana voix normale. Très bien. Donc musala d'abord. Musala. Donc ngana mi pesa ki ngana zaka de fois na osa musala na beta ata ba 3 jours 4 jours na chocolat. Mi pesa kana musala. Grâce au P. Ah, to sali o nini héros. Kaka RK to lito su. Kaka RK to lito kabona. Ne obeti générique. Obeti générique. Non, ça veut dire sacrifice. Sacrifice c'est ça teka ko fongola makolo. Ça veut dire sacrifice na yaka kopo yo nazalaka fiancé. Mais fiancé qui manga pa kuka rythme OD. OK. Na sala oyo. Donc son copain na se retrouver ngamoko mais na continue chemin fiancé qui minga na continue chemin donc ça veut dire que na sala musala na ngati lelo na droiture na finga musicien te na rando na musicien te na welela soki qui bombarda te na sala musala na nga na droiture et cela j'ai le respect na ba musicien surtout tous les musiciens ba respectanga parce que na respecta bango ba respectanga mais de nos jours na bato ba yesika ozo mona bazo préféré ba pesa nzoto mais nzoto ngo pe de fois ba pesa ba oyeba na bango te. Très bien. Ma pesi de nzoto. Apesi tala apesi na émission ngana moto moko abenga nga na téléphone abina ngai pas son âme papa ba kufa pas son âme moto moko aike tina studio ke pesa ka lisoko po ayoki ke papa mbabwa ki grâce bisi yepe babwaka yepe babwaka epete me balia yi maya biso kitangai au moins instant to biso to abana basi to sala musala na ki sérieux lelo saratola na mona jour na mona vidéo saratola na États-Unis na kantina des aki buzz na bité faut na tala tina suka non mais parce que annonce qui était que à aucun États-Unis en fait ça qui est le côté mais du coup quand na mona ki vidéo na mona vidéo na mona dans na mona na mulopo dans na mona ma mulopo après na mona na landel en fait nazaki kirie na landel ba vidéo tout na bi à États-Unis quoi on comprend non mais toi que de l'État c'est grâce à quoi mais tous na média yo ka sarato la na misebo la misebo mais non toyoka ngo te mais tout monde a peu ba galère pe sarato la pe tout monde a peu pour na monde a peu ba galère non monde moi so ça va forcer le ça dit chance et sourire ouais voilà chance et sourire et putain chance et souraka oyebate patience oyebate o mona boye
partenaire mo sponsor mo bo ayelo na porte parce que on soit d'abord musala na yo au sérieux faut so musala au sérieux talanga kenda nga zaki na Congo mikile na kenda na ba Allemagne na zonga na ndako même pas 1 euro mais lobi ba benga susu na kesu Belgique o animer soirée on a linga musala na yebo nga ba exploiter ngati ah grâce au moins biso to nyoko dala to chana ni baka nga na nyoko tamba lo bako nyoko ma j'ai eu le temps de connaître pour musala oyo je connais la galère o wa pendo ke boka moko boy o sokola raté o songi pe na Paris boye o songi ba songi so même pas 1 euro on a eu le temps de galérer le temps na lia ka moko na ngai na linga conseil te poso ko pesera conseil na yo kate na bloquer do parce que na yebi na oh nga na uti ba grâce bisa pasi ya galère tana lia mbongo na ngai na sala ba folie na ba voiture na sala ba folie na ngai na linga ba tika nga na sala folie na nga pour na yebi ba souffrance na moni très bien donc voilà ba tiaka rigueur soko tiaka rigueur na musala na yo au moins na ba respecter ba partenaire ba ya ba sponsor ba ya na kimia parce que ni o tia rigueur o tia ba barrière o tia ba garde-fou yo d'abord faut bandana na avant ba ya grâce mbiza lobelo mo c'est important a dit oyebi ba sponsor o ba yara pembe na biso eza na ngambo basi eza na ngambo mibali so ba kuti yo oza stable na vie amoureuse te ba kuti oza boya za rafi abimara na bala bato oyebi ba na posa ba s'associer na ba travailler mais ba comme otala fille oyo asakana te abimara na mibala bato asambisa mibali afingaka elle n'est pas crédible donc mbala moko batiki bayembe kozana adresse fixe te et à danger bon c'est une au contrat te moto osala confiance te soka yebi te ke ozana adresse fixe te ba kango wapi c'est ça c'est ça merci donc faut tiaka sérieux zamba opambola yo net biso boye net basarato la ba Vincent Louise tala bele ba pamba ebele pamba bi na internet te soka moni mo ta pamba mité ando kiye mo ka bilingi te voilà pour la concert mukanda te mukanda ye poto mukanda te mobali te mwana te ndaku te mutuka te yebisanga elenga poto ngoye ya ndaku batamaka na ndaku non mais azana mobali déjà non grâce azana na mobali azana mwana azana ndaku mobali lokola Sarah zola na papa Diego ba ola mukanda c'est ça l'homme mobali ni et alors yo za mwasi na poto bonza bolibala te bali na poto na est yo na ouest mais non bo sala ba jete ko bo tika ba jete mobali za lokola olamka na mobali no zolamka bolali bolamuki bo sali ba projet au moins la pe vie avancer bo sala ba projet kidoki bo sala ba projet erni c'est ça donc voilà un dernier mot pour Dokabwana mbote na bateno surtout Sarah te la rappelle faut la côte à moi na côte à l'autre là nini na côte comme kimi Majabu Majabu côte ngako t'inquiète et yo kani oh ben là en direct boy en direct avec ta fara au moins de bouger des athées moyen ninga les athées non bouger ninga na des athées abetika main libre et yo kani oyo babenga ngo à bout portant et yo kani tina kati administration ekei mais esengo nango eza nini esengo nango eza que tango bazo ozui musala pe bato bamona ki mais ye akana vie moko boye en dehors de ça moni bato po ba respecter ezalaka mibali tata même ba contrat na biso tozwaka oyo bamona déjà ozaka stable grâce mbiza za stable tozwaye na ndako awa azana mwana tokanga ye awa donc nyonso wana ekontaka pe na ba critère tozoluka ba sponsor mais ba critère tozokoka ko répondre na ba critère te yebisanga yo batamaka bamonaka o te siko vandaka yebani te oza cash oko travailler ndenge nini ça fait 5 ans na mona ilongi na ide 5 ans ngana na Paris tala niveau Château Rouge okendaka te
ata photo place bakangaka nebite ozo vivre ngana okokana ngate ngana zapna na kati États-Unis na otambola te na okokate Michael Jackson abanomona na mingi te OK Loraza Michael Jackson problème te la sexy en tout cas ezalaki esengo ya Tadingala pa Sarah Tola ya ko partager instant onayo to tikio o continuer makambo na yo banaki osala merci na pesi mbotanga na pesi mafuta na Paris bobenga grâce bise osoluka mafuta yo bolingo koma métis ya sans tache ya sans doute benga grâce mais grâce bise apparemment pe ozaka na mwa ba tache ba signe ba tampon eke wapi na yebiso Rachel Beauté cosmétique makambo sara soko moni ngai mechola te la tuni no mwa ba tampon zaka na ngwe eke wapi Ekimi ya ekimi grâce tambola kala yebiso bibali basoko ya na lebikana bandeko bana Europe boluka mafuta esengaka témoin zala ngana yebi grâce mbizi bilo elonene ngezaka zaki na maba tampo awa eza makamba solo na olo bazana bata ba photo na mais na minute akomi poso moko ya kosukwama tala video yake bakenda osala na mwasi atresi mbelenga na PC mbote tu sens que muto atele te wana ya photo te po photo bako ako filtrer biso photo mais po ya mutu omona ke po ezo respirer donc bat bolinga mafuta grâce mbizi azawa na star na biso boki osoma mafuta bo soutenir na biso bolongo la complexe osoma biloko pa ba ivoirien ba nani bo soma biloko bana mboka po biso tout tokendaka ici nango ka moko ya che Rachel yekuna che Kingani yekuna che Fulani bo soma mafuta pa grâce mbizi merci ma chérie. Merci Zamba Pambolo Saratola. Lobby ekoleka lelo grâce mbizi. Merci. Merci. Voilà. D'accord, merci ma chérie. Voilà, merci à Grâce Mbizi, merci Nabino Baïnion Sobozo Kolanda Biso avec Maman Saratola. Namoni, je veux pas aller trop loin. Tokaboniawa. C'était Grâce Mbizi, la sexy. Na micro ya Tadingala pa Maman Saratola. Une façon ya koyeb Sabino Nini. Omoni Sarah Todo Kabona, mais moi ça commence à me faire plaisir. Aujourd'hui, il y a un monde qui a délire à ma carte, le coup, Grâce Mbizi. Ok, conscience. Bakomi koluka moya komi mamitu ya batuti musika. Et c'est-à-dire, femme, réveillez-vous, yaya. Toto, pingila. Nazo luka pingila. Pingila lobi no yambaye. Pingila lobi na koyamba pingila. Pingila lobi na oyamba yo. Lobi no yambo pingila. Et c'est-à-dire, les femmes commencent maintenant, surtout les femmes de médias, Basser Nabiso, il y a YouTube. Chaque moutazan attend. Donc, je sens maintenant la conscience, une façon de dire, il y a que conscientiser, ça fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, il y a grâce à l'objet, Azali témoin. Oh non, a koufité mis ces années non ya kofongwama mama Sarah payé yo awa lobi a uti ko témoigner yé moko témoin oh non azana nu nzambe azoko batele dans na vie yaya pourquoi tu vas demeurer toujours na ba bêtise inutile qui va rien t'apporter à la fin le bien mal acquis va profiter en ngote lobi ko leka lelo et les kandenge nini ceux qui te saliment makambo ya malamu te mais Sarah na ko si sa émission boyote maman Bijoun Ketani azanga te maman ba 90%. Maman ya ba 90% la mère de plusieurs nzambe azala na yo obonga na papa Jean Pascal Leka babengi maman Claudine Ketani maman Claudine Ketani c'est-à-dire omoni maman Bijoun Ketani so pusanika mondambu obaluki mwa boyo omoni maman Claudine Ketani donc c'est la famille Ketani incarné aussi na maman Mimi Anatole, Mimi Anatole yaba maman Mimi, Nzabazala Nabino, maman Deborah Lubanda qui va mère à Calgary, maman Zozo, la femme de Papa Noé Mabakala Nzinga, maman Yvette Mbango, Tokaboni Awad, Bertin Condé, Mbongwa propre. Merci.